nga muyombe gauche ya solo bato ebele surtout biso mosala biso ya comédien bato ebele bamemanga sango nzambe mpe ate okosala te ke nga na pululu tofandi esika moko tosolola wana koloba bino verité muyombe gauche butu mabe muyombe gauche boy muyombe gauche ebele esopalaka na nzoto na nga déjà polémique ya biso baartiste nalinganga koloba te nalingaka mpe korépondre te eloko naza na okanda bato na bato ya théâtre yango toyoki ke moninga kufi tolongwe awa toke so feti osala feti yango ya nini biloko nini bakende kolia kuna olanda na baliaka yango te baninga na ngai basali acte moka bien te bawelai kaka feti metanisike ebembeza na et lui aussi à l'Obakaza, champion et comédien. Et aussi nous avons pris la famille à rester branché et visionner la entrée responsable de la théâtre congolaise. À la entrée dans la famille de Fénadito Chikopouloulou, avec son groupe. D'ailleurs, on a tout le monde a fait fiston paton dans la Talouana. Tout le monde a artère, c'est de la Talouana. Bonjour, bonjour. Bonjour. Il va me présenter, on va présenter. Maman, pour Malek, pour moi aussi. Nekani. Nekani. Maman. c'est mieux pour permettre à Sonia sur toute sa vie. Réaction à Muyombe gauche d'abord ndenge oyekota la famille à Pololo ozwa ki sango ndenge nini est-ce que yebaki ye travailler ki na ye komona awa na famille malgré otuninga mituna ebele mais na bana ko répondre yo ka mutuna moko ndeko langa Pololo vraiment na bana ko lande mingi na télévision ka bitnege zalaka parce que masope alinga kotala pe ndeko na maso atala musala salinga pe Muyombe gauche alandaka mingi ba théâtre o ya biso bana mboka nazara bizali théâtre nion toza na mboka la biso atala ngo mingi alors Pulu pe na mona mingi la kana ba théâtre mais nzambe ateo ko sala te biso ne toujours tableau moko toujours groupe moko nzambe ateo ko sala te ke ngana Pululu to fandi sika moto solo la wana ko lo babino vérité vraiment nga Muyombe gauche ya solo bato ebele surtout biso mosala biso ya comédien bato ebele bamemanga sango Muyombe gauche butu mabe Muyombe gauche boy Muyombe gauche ebele esopalaka na nzoto na nga mais nalinganga koloba te nalingaka mpe korépondre te nga Pululu ayaki kobima na poisa ntango Pululu abimi bala moko Pululu déjà polémique ya biso baartiste surtout bacomédie Cécilie aya okuta Pululu aye akuti polémique ya biso baartiste Cécilaki déjà alors nate komona polémique ya Pululu te o Pululu aleki la TV azofinga to ndeto ezala kaka conflit na mutu malgré tout que Pululu aza vivre ensemble na bato na ye na bagroupe surtout Pululu asali kombo na niveau poto na Angola asali kombo na monde entier nga Muyombe gauche mingi au plus part asali kombo na Congo
moni alors pululu ka ba conflit la bango ndenge bazalaki na ba groupe la bango peut-être na ba conflit la bango mais nga muyombe gauche na te ko yoka na te pe ko za na conflit mon côté na pululu a te otika biso. Alors président muyombe gauche c'est vraiment pas c'est ceux qui m'ont akufi yo qui ta sur le terrain mais le on est motivé au penza avant matanga pululu et bima o ya déjà ko ta la famille. Bon en bref yango na tukoloba so moni na kati ya mukili mobimba yo ko le kala TV obando ko finga no kaka mutu ebite obando ko finga ye tango fingi pe sina ngote mais tango yo finga cicatrice tika na mutema même bato parce que ko finga ka ba konza mboka tango zo finga ole kila TV ole ke ba internet ko finga tango fingi pe sina ngote mais ko fingi mo konza mboka silita ale ba conflit wana eza kaka na kati ya semete ba biso surtout bato oyo ba comédie de koloba awa conflit les cas qui est belé ba polémique en bref c'est que belé na afa ba polu ba bima mais muto yo azokufa oko sous-traiteur ke ganda kufi peut-être peut suyote et panique pe yote mais comme pululu na te ko yo kata la conflit mon côté ata polémique te na muyombe gauche ngayo e pesi etindinga na ya ko oyamba mwasi na ye watiki na mama abota pululu. Champion. Okay, président Muyombe Gauche, étant que vous allez responsable, il y a théâtre congolais, na yebite, si ko yo déroulement ya matanga, et ko bimakan parce que bato bazo yebate, et ko bimakan et ko bima journée. Bon, ngape o mutuno tuninga ngate muna ko répondre yango. Mana profiter kaka na féliciter bana kitambo félicitations pour ba longi que e ben pululu to le lango kana kitambo. Mais bana kitambo bosa la veiller parce que comme ya mabe ebimate na kata kitambo o bana kitambo mondo alela pululu kuna mondo makambo ebima kuna to veiller to telimina makambo oyo pululu to lela pululu bien dans matanga pululu ele ka bien alors tobo na biso bana kitamba kende sango mabe mais makambo ko bima ngai kutu ya batute ngai na yoki ya kubima lobi to kukunda dimanche kaka wana mais mususu na ibite. Merci beaucoup tous la réaction à maman aboti pululu comme na muyombe gauche na edingwe ko ya kotala yo awa o na ebite so ezambala no liboso mo na muyombe gauche. Merci sinon te yamba liboso na mona muyombe gauche pe na mona edingwe na yo kaka memba liboso na mona ye pe na mona muyombe gauche pe singa émotion pe na monte ya solo vraiment Pululu yaki na problème na motute et ala ke solo mbali boso na mona bango na ndenge na moni bango vraiment na sengo makasi na moni te solo penda mwana nga vraiment yaki na problème na motute poti na ba dingwe na ba Pululu ya peza place na biso awa donc émotionnel nga makasi tozo ya dingwe o loba nini o bakisa nini komona awa est-ce que bo jouer kapena Pululu pona Pululu ala jamina ngai mekene ba komba catch na Lubumbashi tukutana na Pululu pe tolaki na hotel moko tulongwana tokeli kasi na Pululu tanga saki band na ye moko ya orchestre asaki banzembo ne moko boye na likasi toyembaki ngai na ye esika moko alaki nda amina ngai tozoli esika moko metano kike Pululu akufi na ndimaki te na mwaki lokola toza bata théâtre donc tosa théâtre na biso mais lelo nde tango na ye na moni mtaki oui na moni bakata fa libanda na confirmer penza ki oui solo penza Pululu akufi parce que ngana ndimaka bato te même bibi monsieur la renancer na keneke même bembete mais na yeko tala Pululu parce que to vane c'est comme on a Lubumbashi to la ne hotel moko to bima to mela azo ko mela masangana parce que ngamela masangate azo mela masangana e to vandi ere koki to kote na chambre ya kote na chambre na kote na chambre na ngai to lali. Et puis, on a tant de campagnes, peut-être, mais au coup, il y a un livre au Kufi, en électrique, il y a peut-être un qui est belé. Mais réaction nous a mis penza, réaction nous a par rapport à mais là on a un candidat na bata théâtre yango parce que toki ke moninga kufi to longwe awa toki su fete toki ko sala fete yango ya nini biloko nyo bakene ko lia kuna olanda na ombali aka yango te il fallait tout vendre na to kuna moninga na biso. Mais yeah, Pululu ali professionnel. Ngana ali professionnel na catch. Suma kama itali catch kono kotuna suma kama itali Pululu ma kama théâtre na ali professionnel te. Wa professionnel alors ko la Muyombe Gauche. Wa Pululu bangonde ba professionnel. Mais
baninga na ngai basali acte moka bien te bawela kaka fête metanisi ke bembeza na se tambo yibaki déjà bien ke moninga kufiti ko kena na fête te ezalo kola siko ngana bali si mwana e bembeza na se na wili ko kena no fête na je bembena tiki na se alors nana confiance na ba artiste comédien te nana confiance na bango te pa madame nae mama okoloba nini komona ba icône mibale Muyombe Gauche na Edingwe ko ya kotala bino awa ko assister bino na tango passe de loba nini oyo vraiment na okoloba ka merci komona bango mibale kando do ba icône mibale ya catch et na théâtre aussi ne ba otala biso sengaka plaisir nde mama bokelo nga otoloba. Et l'accent a vraiment que Mouban Nangaza qui bien envers tout le monde. Donc, on peut s'accorder merci. La président na biso, ndenge akaniseli biso po, miso pe baye basuki na balabala. Mais bango koya kokota ti na kati, ça veut dire que bazaki na pasi mingi, et on baye toka bola pasi wana ensemble. Et on a d'autres pesa merci na ya edi po, nga déjà na mona tozaki na chiko, to moni ya edi aye. Na jip awa c'est que petit nanga naza na catch bongo boya na kanisa ke ekosuka kaka ndenge batu msuwa za bon lokwa ya za na ete sili na bongo mais lokwa ya na vraiment que za ki petit na ye na moni pe que za vraiment mutu ya confiance za mutu malamu na sengi merci na ye dine na penser na biso nga otala biso na sengi merci na président Muyombe Gauche na ndenge ke ayeti awa na kati ya ekotala biso kabola ma ensemble. Et on a aussi merci. Maintenant, oh et quand on va baka, qu'on a même tapé ça qui, nous avons pécaillé mutu, azui. Vraiment le bilan, circonstances nous sommes tous comme ça Nzambe. Groupe Muyombe Gauche, toi dis ngoto Muyombe Gauche, tu es ma beaucoup pambate, tu es côté parce que basé la calibanda, même soukalo ya pamba, même à pamba, tu peux si et pas maman, bango mi balé, basim bango na maman, tu peux si parce que maman azabo moi, maman azali. Madame P. Azali. Mais là, comme on a ça, surtout biso ba acteur comédien, mbola sikeye, bulingo pe ya sika et ya l'entourage la biso. Et puis pour lui à Koufi, mawa ils ont quatre pas pour lui parce que pour lui, bamutu to bando yo kabando bela. Mais pour lui ko bela te, mbala moko na tombo la moka pour lui à Koufi. Nyonso to pesa kama boko ya Satan Nzambe. Et loko moko to koko sala te, ça que ko pesa kaka lukumu pa Nzambe yemoko andimaki ezala kinzela mabe ezala ka yemoko Nzambe abongisa ka bongo nyonso to pesa ngo kaka nyonso aboko Nzambe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que Bolandi, ndenge président Muyombe Gauche aye, atiki enveloppe, alobi, bazola la libanda, ata sucre, ata mapa, ba mela, et ça la bien, et ça acte moko à féliciter, et ça na ba président nyon sauté au baye, batiki, bamsou bazawos de la ka mama sala, mais président Muyombe Gauche aye, na edingo motona nkenge, baye ko assister, moi si na mama ya Chiko Pululu. Voilà, je crois qu'ils ont dû sortir, il y a les responsables, il y a théâtre. Bango bazobima nous sommes très ravis Hello. Hello.